Papa, kolakisa musapite. Obi kenaka ko simba ona nzoto siko. Oye zongisanga sima. Ona yeli liboso na yo, na yeba kaka. Nini oyo sala na nzoto na nga. Ndebo koma moso mbali. Abimaka nanga liboso te. Kana sima. Na sima. Comme violence. Nazo mona lokola yo na yebo salige boya po bosambisa ngai. Apet akoma ko bimanga. Nenga sima na liboso te. Attends, si je comprends bien. Donc problème non ya obota. Mutala tsangonde ya mutu. Donc yo o utiliser moi si na ngai. Na ba propre affaire na yo pour faire on est mat. Papa nanga. Bozwa ki pensa temps ya ko sambela avant bobalana. Parce que problème moi si azo souffrir nango et salema avant bobalana. Oyebini. Soit disant que ceux qui kobota na, c'est que bokangi ngai ndoki. Ozoyeba quand même deuxième fois tant on sala ki acte na ndeko ya mwasi. Ozoyeba quand même makambo salema. Muto ça problème. Soki ozo luka vino sala mukuste na zoloba. Papa na ko démontrer. Non. Papa na biso fanfan aza trop colérique. Trop colérique. Les hommes moko ya ba faiblesse. Les hommes moko ya ba faiblesse au diable azo profitaka trop katina. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors là qui bien té. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu se pelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata na te. So que ça dit manœuvre pendant ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. De so futi mbango nozo regretter te. Ah bon, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneli na misu te. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les petits misuna. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mbote balanino sobola na kabiso na kati ya chaîne chez biso télévision
et ainsi que na émission Obo sepela na makasi eza émission Bravo Jésus nzamba lola mona pe apambola bino boza tellement ebele bandeko nyonso pesa biso confiance ya ko landaka ba émission na biso ya ko notifier ya ko partager ya ko beta lisolo surtout na bandeko biso des fois bike papa ngai nyonso ekotaka nengaka te ke nazanga ngal nzamba lola pe na pambola bino vraiment ebele. Merci na bandeko. En tout cas, merci na ba papa, ba maman, ba jeune. Donc na yebité na ba ndenge nini en tout cas, merci nzamba pambola bino. Na bandeko ba sambela rapport na biso pour ce super conseil ko benga biso non en tout cas, papa tala boy tala en tout cas, merci beaucoup. Pour so lingi mututé, okoyeba te ya ko mekape ko solane te peu ko pese conseil pour que amekape ko bongisa ko une fois musala et puis parce que musala to sala quand même musala est spirituel. Les musala bonzo toté est spirituel. Alors, ce qui a des fois spirituel, nous avons forte, musala oyo kopé ko créer loyo, ba combat ebele, nene tokuta na ba combat, na banda ko na biso na ba santé na biso, mais nous sommes obligés parce que toi ba sa na nzambe, nous devons faire ce travail pour que ba amabatu ezala vraiment sauvé. Ezala nzambe muta sa évangélisation, ko benda bato bana ba problème lango pour que ba ya na kati ya plateau na biso ya Bravo Jésus. Bande ko atala biso libana ya mboka en tout cas. Ezali ba masolo mo eza pasi o ya des fois bon mon akara no papa pourquoi bo ça qui suite té papa pourquoi bo ça y boité il y a des réalités to kutango sur le terrain et puis mataka soute que to meka kolanda so mo to landeli c'est-à-dire qu'ils ont bateau balingi que même ma solution ti vraiment na suka en tout cas nzambe vraiment pambola biso belé nzambe pambola notre président Chic Mokadi enfin les loges biso télévision na kata TNT nzambe vraiment pambola encore vieux Jojo Lukoji nzambe pambola notre DT Moussa les fungwa misuzu komi ya makasi en tout cas moi tout ça l'autre mais zate papa et donc YouTube télévision baluka songa en tout cas merci beaucoup parce que yo na obengo mikolo yo ozana 9 poumons p ozana 10 crânes parce que osala musala bo ezali se quitter merci na notre cordon asimba baluka sala bo musala bakami ya ko bakama to saka musala ndenge zalaka ama concert que j'aime beaucoup mama Witch. Il y a des choses en tout cas qui Dieu te bénisse beaucoup ce que Zali en tout cas nzamba fortifié na sango oye memeli biso nzambe vraiment a fortifié encore une fois davantage et puis na batono soza awa nzambe alola mona pambola biso je crois toi na ndeko moko moi si amekepe koluka biso quand to lobaka biso ke biso so mutale biso likamuna ye to kita sur le terrain to ça ba vérification koluka ba numéro ba lupango ba wana total réellement ce que yeli biso likamoza ya solo c'est ça notre but so mutale qui a c'est-à-dire c'est-à-dire nous avons pris le temps pour vérifier et puis pour que tout mes collections awa tout ça vraiment de cœur avec vous bato est bato Goma tout ça maintenant de cœur avec vous tu dis que nzambe o apesa so mabeli ya Congo bakoboto la biso Congo te pour Congo eza biso Congo pesa ya nzambe apesa no kimia to na ndeko moka mo sa to kili ka pesa mbote mama mbote papa boni Muke na ngolo nzambe. Muke na ngolo nzambe. Comment on est maman? Annabelle Kalambai. Annabelle Kalambai? Oui, papa. Oh, comment mibali bo Kalambai? Maman Annabelle. Vraiment. Merci beaucoup. Combo na yo Annabelle, les autres s'appellent Annabelle. Quand nous appelons Annabelle. Vraiment. Que Dieu te bénisse beaucoup. Merci beaucoup. OK. Est-ce que tu as prié avant que tu aies quelqu'un oye na ngomu kolelo? Oui, mais ça t'es pas. To sambeli nzambe ya makoki na nyoso. To pesio merci. Tout qui m'a on a ça le beaucoup na yo tendre paix. Au diriger notre émission et banel pe na souka. Na comment la Christ Jésus-Christ est récité par la foi. De te bi amen. Amen. Maman Annabelle. Oui, papa. OK. Tout ça yo kaya alors. Na pesi merci. Premièrement ndemo oyambi ngai. Mais ntema na ngai eza kozuka nini. Na oyo et c'est passé pour la vie na ngai premièrement na oyo eleka donc na mona kundenga obeta lisolo te na ebite swe na ko banda wapi to na ko koma ti na point wana na ebite en tout cas na senga bolimbisi na bande ko bolanda ngai na premièrement pour ngai moko na bebisi ndako na ngai pe na mi bebisi susu na ngai moko fina nga mobi yango na ye po na yebi pe na bandi lisolo na kati ya famille na ozala rejeté yango na luka bino basaya na nzambe tellement
natalaka bino nayebi ke awa nde nazwa solution ya bien yango naye beaucoup plus pas na bino. Ok, maman Annabelle, toujours quoi là? Vi nanga mobimba nazalaki mwana oyo ya botosi yaya aza yaya leki aza leki papa aza papa mama aza mama tellement pasi nde nayaki kozwa mosala moko ya kosala ya ndako yango naoloba biso basi to anviaka te koanvie oyo na anvie ndako meza ndako nanga te orke nzambe deja sabongisela yanga yanga ndako nayebi te nazalaki pa bosi nanga na nde kosala Fredi nabandi mosala mpe bien nasalaka na ngai mpe tellement pasi eleki aye kokosa ngai azwila biso ndako aobongisa biso na famille vi nanga mobimba nazalaki vierge mais aye kofonctionne nga ke fo abimaka na ngai na ndenge ya nsima abimaka na ngai na ndenge ya nsima aye kobima na ngai ekomaki lokola ere nyonso soki aza na posa na ngai tellement naza epa na ye moye na boya eza te jour mosusu nzambe esala grâce lokola lipambola ya moto ezalaka ya ozipa matata obombi na sali banga naekutana na oyo anga nzambe abomiselaka ngai nazoka motema pasi mpo azangisa eloko te apesi nyonso mwa mobali abata apesi nyonso oyo mobali asalelaka mwasi nazanga apeloo te banda 2010 ti lelo nabotaka te. Donc ça fait plus ou moins 2010, si 2028, ça fait plus ou moins 18 ans. Non, 2010. 2018, oui. 2010. 2010, hein? Le temps 2005. Eh. Ok. Nabotaka te. Toke bopitali nyonso ya okende. Toke babisika nyonso ya okende. Tellement conscience à mutu bakosa yango te na vie nanga na bima mibale kaka à part fanfa na mese Fred vie nanga mobima na bimaka na bango mibale mobali nazali na ndako akoki osalanga mabe te po ye nde tapesinga le meilleur na ndoluka la vie naye kozongisa makanisi nsima na bosi na ngai ekomaki tue nabengi ye oyamba nga te tue nakepa na ye na okota te mobali na nga mpe jusqu'à présent non nayebisi elo te namoni mpe moto nakoki kolobela te oyo akobomba ngai aza te yango depuis que papa na ye nasama kolo na omusai na nzambe Non, fana maman. Fana maman. nayepa na yo nayebi ke pano nazwa solution malamu mpo na vi na ngai yango na ye babenga na ex patron na nga wana naza posa na yeba asali ngai nini lelo vi na nge ekomi boye mpo na nini nga na trouvaki yango normal naza mwasi ere mosusu asepeli na nga na façon nasalaka epa na ye na ndenge nazalaka me nayebi te lelo vi na nga ekomi lokola problème
nasimbaka mwana te libala na ngeke na kokufa bandeko mobali na ngai bazofinga ngai jusqu'à présent batelemisi en place baoloba na ngai ke nakabwana na mwana ba nde yango nazwi courage yo yepa na bino basene na nzambe na lina yeba asali ngai nini po lelo nakoma boye nini ya mabe oyo nasali ye po afuta ngeloko oyo afuti ngai nayebi. D'accord, maman Nabel. Merci beaucoup, Analingo. Vous êtes Kenya. Il y a un blum sous Toyo Kakao, on a habité. En tout cas, quand le banayo n'a habité question, il n'y a pas de nayo. Parce que pour un beau temps, on est exposé en haut. Il y a une question de retourner parce que on le dit très bien pour. Et ça est clair. Il y a une question de retourner. Donc, démarche au salut aux en a besoin. Oluki patron na yo na ndenge nyonso bosola da aimable ya lingi ko recevoir yo te. C'est ça non? Ayambanga la téléphone te. Na porte ndako ne na kota te. Nde na longwa na suka libanda. Suka libanda. Donc porte yo ngai moko na banda ko fongola mutu nyonso akota. Na kota. Donc quelque chose c'est-à-dire c'est pas été le balaki. Wana ye ngai na ebite o nga na ye kaka pona yeba. Aseme nini na nzoto na ngai. Pona za na pasi ya makasi boy na yebite so na ko benga ngo pasi ya modèle nini po pasi yo na yebite ata na pesi yango nani mutondi mangate parce que po ngai moko ya ngona ye na yebata asali ngai nini. Merci maman Nabel. Merci beaucoup. Ozana je crois à Ndeko Balandi Yali Kambu ya retourne la question te. Je crois la dame déjà a tout expliqué. Tout sauf rien. A tout expliqué, c'est clair. On va commencer à retourner à la question belé. Je crois. Le coup là, il y a un téléphone, mais biso to benga et to côté à sali mwana batunini. Ya ki musala. Pourquoi nous va pas tromper nous au talanga au foyer na kata kiti on na kita divan aux na pozo tala pengai. Pourquoi qu'on commettre ba acte à boy? Ceux qui ne déconnent moi aussi. Tous qui mwana na yo à moi aussi. Pourquoi toujours tu as toujours rendre toujours batou déjà ma bête on saga ma bête pas batou mais tu es que ma bien ko retomber sur biso ko zo mona bato ko se bobo bongisa e au niveau mané na voix ya ma bête tout quand tu respecter quand même batou ko mané na voix moko ça ba bien au sens moko interdit pe il y a plusieurs fois pourquoi ce mutu na passe na vie na yo lingi so nyokole sous davantage. Pourquoi vous avez monté ma compassion? Les lois bali libala, mais les lois sont beaux aussi ma beau tate. Ton sport et puis n'est-ce pas tous hommes. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto.
baluka yo na bajeune prière bakutana na yo Ok, merci Pane Rolandi. Toujours dans la sport publicitaire, mais Seigneur Jésus. Oyebi musala nzambe na mangambo sata nazo sala bato na ebité. Jésus revient bientôt na ba atsaboe. Otobenga ni sodomie. Na ni mateske makambo pe na mboko yo Congo. So pe zalaka, babiloko koyoka ya boye. Eza pasi na soni. Quand même nzamba sa biso grâce. Nous avons fait toutes les stratégies nyonso ya kozwa. Mais c'est ce qui Freddy, comment on a dit? Freddy Popo. Ce qui Freddy, ce qui n'a pas habité, va bleu au moins bongo. Aux acquis domestiques, n'anda qu'on a comme domestique? Oui. Ah, c'est. Dans le bar, le moko, batwa la nanga très bien. So, ça n'est pas un moutou. Aux esclaves n'a été. C'est-à-dire, il y a un sal, donc, c'est-à-dire, ils ont un partenaire. Place yo sala te ne azo sala on peut permettre yo o meka epé ba tâche o mso de foko sa on te ko sala ngo de bo ba partenaire pablo benga ba domestique ngalinga ngote ngalinga ngote ça dit bo ba partenaire o bengi comme partenaire o yaka travailler pas nanga na suka sana na futa yo bo mais ya boyi na habité na habité vraiment na habité ba bisinga yi mais c'est Freddy a ça commis parce que oh na autour na taba question belete pas maman Annabelle. Beaucoup de choses, mais c'est Freddy, on a côté parce que Babiloko yo, toi bassin en Nzambe, mais même soit des fois aussi, et puis ça peut passer. Time de colocola moi si boy, de colocola moi si boy. Soit zan de konayo, pas si on a habité. Donc ça n'a pas tout bazar quoi agresser qu'on a la M dans la S, n'a pas tout agresser en akata. Donc on est là ne bat moko. Beaucoup de choses mission là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses ok. Bonjour. Bonjour, papa. Papa, t'es là, Boni. C'est quoi? Oui, bien. Quand même, oui, moi, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, ok. Pas de problème. Mais c'est Freddy. Dans une place, vous avez un nombre responsable. Ok, merci beaucoup. Mais c'est Freddy. Abandé quoi une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien. Ça va bien. Pourquoi nous comprendre les tibos sali kabal mon quoi? Au juif moi na moi sur oye na yo bingo fatangana isika moko. C'est mauvais. Oui, c'est mauvais. La qualité na nga yo ko yo fatanga boité papa. Ce qui y a des fois qu'ils ont petit soeur na yo kasi utaki na kata plateau. Non, papa na sepeli to koko fatanga na mutoto azali travailleur na ngai. Non, moi je ne disconviens pas na biboy. Ce qui y a des fois que yende utaki na kata plateau kuti sko na zaki ndeko na moi si. Non, monsieur, et là, on dit tout sur la faire ou yo bengela kinga, ou ba pilier forfaitaire dans la, ningi bu bengela kinga pour na ya tout sur la. La dame là, a que des libanda, c'est tout. Merci. Tout va faire, c'est tout. Merci. Et ça problème te. Muta benyo yete ngai. Ngai moi msala oyo. Yo zwa kiloko a jouer. Moi msala oyo. Yo sakani na niveau nyonso yo linga ko sakani la. Na benga ki okara liboso na bango mpona yeba. Ozana droit ko benga ngai te oya na ngai awa. Mais c'est papa. Mais c'est Freddy. Tu appelles mais c'est Freddy. Ozana nzala ya mbongo yo oza mwasi obali. Mais c'est Freddy. Ba pelo zo bengela ngala ka message zo komela nga oya na ngai esiko. Papa. Est-ce que ndemo za boiso samba papa? Aucun des gens samba au sambi boye devant justice des gens les cas la justice. Par rapport à nina ko samba. Muto yo fandiso yo yediete. Tena tuni ka to. Na moni lokola boye bo sakana na ngai. Na moni ndenge nini? Ngala za homme d'affaires. Oui. Na za ba faire ngala sala. Yebite na boye na mission on a expliqué pourquoi dollar et mataka. Pourquoi franc congolais est mort excité.
dollar ekomi boye mais na ofin tinga na mwana mwasi osoki auti wapi nazo comprendre te oyebi ete na yebi azalaki domestique nanga c'est domestique 15 ans passé 15 ans passé bon je crois la dame est là alobi bien que oyo ndokati obani mama ko tombokela nga oso sambisanga bona mais je crois il y a des choses à des fois mais on a besoin tu n'as moins confrontation entre la personne même si on a bon moto tu peux ramener en droit par loba est-ce que makambo yo maman aloba qui a lobili biso pona yo comment non boy je crois ça mambolokuta et puis comment non bona limite yo moto sali yango mais ngala on linga quand même que babloko ya lobi oyo mama mais quand on rebete la soko biso li solo ngo bepo papa sakomi naika mpona loba papa nayoka motema pasi to ezalaki mwana na yo to leki na yo olingi osala ngo bongo te asakani na ngai na ndenge na faso oyo alingi ok nayaki epa na ye lokwa mwana mosala mpo nazali esika te kote na bandeko kovanda ezalaki esika bato baonyokola ngai le Dieu fait grâce nzamba pesinga musala na nzela papa o na ju musala na osala a insisté na boyi na façon nyonso na boyi ma insisté na zulo ndako na obongisa vie na yo mais na tikala komona atelo monta salela nga asakani na nga na façon oyo ye alingi mpo nazalaki epa na ye nzamba esangolo epesanga mobali na ye kobala asakana na ndenge nini kumeka pe koloba nabimaka te bana batia boye baza na baproblème oya mbongo azoluka mbongo na nzoto na c'est que bosali piège moko wapo ngai boluka bobimisa ngai mbongo ebima ngai na viole mona mwasi mpona mbongo oyo nani bozosali personnalité na ngai sali personnalité par rapport à quoi monsieur Freddy oyebi moto bobengisi te mais oyebi ke nzamba aleki moto oyo babengisi yesu aleki wana etali ngai te mais nazoloba boye mama soki osali jeune na monsieur oyo bobozwa mbongo na ngai bowunie yango bokosamba papa bokosamba bino mibali mpo nazomona mwa eloko nayelaki awo lobeli ngai nayebaki nayeba faire oyo ya mbongo mais mpo makambo namona mwana mwasi la vie humaine est sacrée koleka même mbongo papa kolakisa mosapi te obikenaka kosimba ona nzoto sikoyo mpo nani bozosali personnalité na ngai kosimba na nzoto nasali yo nini oyo oyo kofandisanga bafere mbongo eza te oyo kofandisanga na mwana mwasi apambapamba oyo na kati ya plate mpona sola na ye nini lelo commissaire ya pambapamba aza eloko liboso na nga te ye azosokola karo na nga na ndako lelo alobaki ngai tozakani vi na ye toki babele famille na nga bayoki nakozala nani obala mpe oui obota mpe bana naza na bana siko makambo ya lobe mambolo kuta nayebi yango te botuna ye soki auteli nango wapi mais c'est Freddy pourquoi bino homme d'affaires oyo ezana mituka minene bakongo simple so mafuta pourquoi bolingaka toujours konyokola bato mais c'est Freddy olobi lelo ki ba belle famille mais lorsque toi tu faisais des choses là oui ben tu dans une belle famille et aujourd'hui maintenant tu as ce qu'on vit à moi là monsieur monsieur obandi ko matisa ngai kande bandi koya ngai mwene naza boye nakomi na kanda makasi awa leta kokanga biso tokei soki oza na eloko te otikali mpe ye nakangisi na ye na mobali na ye nayebi te poso boza na yango soki aza na besoin mbongo alinga koyebisa yo obeyinga motu moko azosenga mbongo na pese mbongo koya na ngai na kesi nazosala bafere na ngai ne babuzobo azoloba na vi na ye abana atuna mobali na yeke na bana sakani na bina nga za mo tuna mais pourquoi que sur ne robima na voix mabe ngayo oui on a évité cela dans malade zo lukelo ko pana nga papa tina vandi 15 ans na ndako libala na 100 francs na yote na 50 francs na yote o ezongisa nga sima o na yeli liboso na yo na yeba kaka nini oyo sala na nzoto na nga
semasi nini oyo tia na nzoto na nga lelo ngai Annabelle nabotaka te 15 ans na libala naomona kunde na bando benga mobali na nga te na koexplike nini tu natali nani boza responsable mais et pas na ngai yo bimi responsable parce que oyo sali ngai bakosala mwana yo te osali ngai nini ondimi kosufri nga na ndako na yo nzamba sali ngolo asali grâce na longwe na ndako no na kepa na ngai mais pas na nga naza na kimia te à travers na yo nasali nini naza pe mwana na botami na baparents monsieur Annabelle monte ngolo bana na molo ko zana mo ba kashi mo sakano na papa naza na kati te azwanga mwasi na ye na kati ya ndako na ye Lobokoma mo sombal abimaka nanga liboso te kana sima na sima nayebi te sima wana abande koluka nini atie semasi nini na nzoto na ngai vous permettre ngai na se soulager na zonga te wana nde non na respect au ngai te papa Freddy wana nde oye ko simba te na zombo papa Freddy atayo moko papa to za batu mona yo ça énorme ça bien et puis comment il cause domestique na kata ndako no mana ina voix moko ya sens moza malamu papa biloko mwana mwasi azoloba nako simba ina nzoto et awa nesko mo simba na nzoto te wana ba yoka ngai papa wana te mais ko violence nazomona lokola yo na ye bo saliger bo ya po bo sambisa ngai mwana mwasi to travailler par yo yebinga iso mona bo support ndako no et bongo yo yebinga yo benginga par téléphone kasi na moni yo c'est que yende mutavi numéro na ngai ya pestibino mais elongini quand même elongini quand même yebi abande ko travailler par ngai omote ko banda maya miso azobimisa wana eza ya crocodile eza lukuta zosala ba mensonge azala besoin mo monsieur bana nzala papa c'est toza bato toyebi nzambe nga na préféré otiata bible nga kombo bible na nzambe te mama soki asale lo kombo bible na nzambe te non zela to solo solution papa monsieur Freddy makambo balobi oyebi yango te papa makambo na yebi yango te nga na yebi kaka bande ko sala pananga c'est tout ba voix sima tout ono yebi yango te na yebi yango te donc nzoto mama so yebi yango te na yebi nzoto nete muto weba nzoto ne mama na ya bokola kende nga zokola azo sokola nga na moni na kilikolo tanga za soki ba 22 ans 23 ans azo sala pananga nazo sunga ye nzamba pamboli akia zwi mobali na ye osepepe na libana ngo on dans makambo famille na nga na za famille na ete on participe pour ya perfect ngo de na yate na yoka kaka pa bato mais yeka ma metelo le solo qui azobala quand même parce que oui ayebita na senga faire pas opesa kape apesa faire pas à libala na motema no sumubimba na pesa ya mobimba papa so so kabela muto opesa mite ya bibale na motema moko na pesi na singi na koluka sambusanga pona nini maman Zano Kimia, merci beaucoup. Mais c'est Freddy, tu libéré yo. Donc là, oui, Billy Kamboute, tu libéré yo, mais c'est là, ils ont un homme d'affaires moko. Pour ça, n'est pas affaire. Ah, besoin à son mamoutou kana munene. Oui, moutou ba kambunga na ina ki yango wana papa. Pona na ta d'accord. Mais ko kota na makamba buzobo te. Buzobo tenga na ila ki ba faire. Oh, ça va. Je connais là le pourcentage dans la rose combien? $27 000. On peut $3 000. Ils ont un encouragement. Ce que tu as faire, tout ça là. Mais quand on a besoin de papa, en ce moment, on a sérieux, on a moutabà faire. On a branché dans ma cambo, mais on a besoin de ils ont ça ou ça bat. L'obi pas il y a pas notre buzoba. Bana basi au sogin ça, les gens foyer na famille mobile bali azo kokate, a comme irresponsable et comme il a non maman ça va le quoi ya wangani à lobby qui est ka sala ngote bon biso le quoi ka mbaba faire le quoi na lo ka pe monga libala ce qui peut mutu te kamera ça nga pe bien pour na banda bede ya ko somba déjà biloko nga déjà ya ni maintenant il peut faire part hein ah oui là nga comme ko kitsanga mo kanda pe bande ko kota ba musobo na sepel na ngwata mukedi mama yo makambo so lukana vinanga mbongo na nga na lukela ka bino te oyaka musala ba faire ce style ozolanda vina ngai pona nini yo bali soko bebisi vino kinduma na bino bana basi osali boy ozwa mibali kili soko longola mazemi na yo tali yo ngai pourquoi mais c'est Freddy pourquoi maman mais c'est Freddy non mais c'est pas na ngote la petite personnalité na ngai ah de essayer non c'est grand homme na ngokoyo oui mais c'est Freddy ah de esti toi
tout enterré cette situation parce que là maintenant on va dire quoi c'est on est comme la violence contre la femme même aussi na ba propos na yo la violence c'est pas non cause na non papa nous avons tout ça na un ministre même si tu okolo bango oza na kikité ko même ba avocat parce que azan logique wala ndamaka faut pas dire que sur na mbongo je peux maintenant commencer à manipuler les gens pour l'argent pour je crois ba musu ba na mbongo ba manipuler pe liwa pété mais liwa pe ju mbongo quand ça te kolela na ngeza faiblesse na ngai kolela na ngeza faiblesse oh c'est important na staka na ndeti nini mais c'est Freddy bon ok pas de problème maman merci beaucoup je crois biso tozo libéré mais c'est Freddy comment que na rana yo za ko se rabaisser ya bobandi ko saba débat na est-ce quand même un propreté oye pour un problème voilà pas de problème oye pour un problème on a maman Nabel na elo na bana yo awangani biso toza na choté beaucoup tu la personne anga somba grand car wana mania monsieur Freddy nazo atamo 3000 balles na ngana ah Seigneur Jésus merci Prolo ningo zo pesanga imbongo ya monsieur Freddy non pas de problème il a dit que ba technique ba tout monde pour parce qu'il y a un côté et to kabolangu une fois pour toutes bonjour ça va c'est la papa monsieur ça en attendant pote oui quand même pas bas na ba caméra Annabelle c'est ma femme qui est ici oui non c'est moi papa Annabelle vous êtes dans l'hôpital papa en pleine émission papa s'il vous plaît au monde a yo boé on ne pas oui je n'ai je pensais que c'était tout ça quand hôpital en plus c'était émission c'est là papa nangai musalo sala ka moi sur la télévision ngo sikoyo soka des fois que moto afandi aza manager ateka ba joueur que Annabelle a besoin qui batte kayo qui obeta mikila poto yeba ndenge comme ça maman les gars bongo et les capacités les kabongo papa mais qu'est-ce que tu expliquer na biboy obi bien qui va pointer na yo papa il faut que manager mtafandia ba teka yo siko parce que bon to moka bat au monte que na ba clé muso et jouer ngala to moka ne boy qui te met contrat pe ko katan zone en place au fan et puis tout ça sérieux tout ça sérieux dans un non joueur au reconnu batterie ba yinga oui carrière na ngesa onji oui je m'entendais que na kuta moi na l'hôpital ba benginga rapide parce que manager aux autres moi mais manager moi ça c'est fort parce que manager ba ina awana na nini monsieur au bando tomboka oui autant wati oui oui bilu ba bengi manager est-ce que ngana yema comme manager na bibo on m'a écoutez-moi tous en calme maintenant papa au monde non comprendre papa non au combat pas benga je suis pas venu pour le problème de manager ou quoi si c'était le problème de manager na ça une équipe complète au ba gérer makambo d'accord si les équipes ont un problème on m'a appelé que ma femme est malade bah oui c'est sûr qui osa jouer libre mais je m'entendais pas là comment ana kuta ba émission mais c'est ta qu'est-ce qui va pas mais c'est ta femme moi c'est l'émission bani no nyonso ba extrait na nyonso ndenge nini obeta kabale avec biso to checker on déjà on to bengi manager à ça alors expliquez-moi pour moi Sani Annabelle mais ce que papa nengo za ko télé mabo to expliquer ndenge nini kiti yango na je place au panda qu'est-ce que mon équipe ba lobela nga makambo pour nga expliquer bon que dans un banc pour moi ça nga malade à final les émissions Nabibo papa mais c'est ma carrière qui est en jeu Nabibo papa s'il vous plaît na qui osala joueur local bolbaka na comme un joueur moko international maintenant au moins moi ça zole là vraiment tu peux m'expliquer comment vous avez nini on nous expliquer na ndako to benga téléphone tu vas m'expliquer papa s'il vous plaît merci pour la bonne Jésus d'abord je suis un homme de Dieu s'il vous plaît prenez place pardon s'il vous plaît
Maman Nabel, après na kimia mobala au signer un contrat. On est pratique à Otika yo. À Otika hote, mobala aussi. Je crois bandi. Vous expliquez maintenant. C'est quoi aussi? Bon, comment on est le papa? Comment on a fanfan? Papa fanfan. Excusez-moi pour ça dire monter pour marambo comment peut s'en dire akanda. J'aime pas ça. Na boité na ça. D'accord. Annabelle, on met marambo luki? Non. Ah, Luki. En plus, Ozolé là, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Papa Fafa, Talanga. Je suis en train de parler de ma. Papa Fafa, Talanga. C'est parce que le bâté, comme les alliés qui non, via contrat, on signe moni comme c'est pour habiller que non, mon okende, mon otikal. C'est ça, vu qu'il y a un makasi, dans les pas. Néo mon ambaye na yo okende ko beta libanda, et puis il y a Zosani à otikal. Donc, il y a un peu de expliquer parce que on peut expliquer dans le monde qui passe sur les autres salariés, papa. Et ça pour tomber, est-ce que notre mission la chaîne ou internet pour gagner? Qu'est-ce qui empêche au yengen c'est important bien un téléphone tomato sur l'Olanda? Na lobby boy, papa. Babilo ga bosolanda ko yamaka mususu. Mais mamboza a na maka manager azali, oza jouer tout sur 1.3. Tout pexaye que aller laté. Tu es marié? Moi, à bientôt, à bientôt. À bientôt, non? Oui. Yeah. Parce qu'on a expliqué au maman, nous passer dans le couple, où éviter. Où éviter. Dans ça, on marié, n'a mis ma cambo le cas. On peut pas m'appeler en pleine émission. En plus, n'a joué. Parce qu'on est aux joueurs le cas. Le émission, tu les canons avec le programme, nous sommes programmés. Sinon, les canaux, la chose à dire. Parce que ma cambo est tellement privé. En plus, il y a un talent en pleine émission. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Moi, sinon, c'est l'effort que tous les managers m'ont parce que est-ce que vous avez tabac les autres tenir sous terre. Mais c'était elle de m'expliquer, expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Alina qui a ça aussi surprise. On a des bah, il y a des signes que ça malade. Ma malade en awa. Hôpital en awa. Papa nangai. Anga ça le surprise. Il y a une surprise. Bah, jouer sur une surprise. Il y a une surprise. Hein? Manager est là. Et pour ce tomboka, soit abimana qui est là alors. Abimana est casse. Bon, il y a un mot qui est là alors. Je crois contrat et ça m'a. En tout cas, merci beaucoup. Vu que monsieur Toto Salé Bolamou, Alingui Naé Bolamou, alors, moi je préférais que Toto Katrabissonine. Ok. Tout développé. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes au schiste? On a eu l'imbangoua, supposons que moi, ma femme, moi, son à Bali, à malade. C'est quoi au schiste? Expliquez-moi. C'est quoi au schiste? Pourquoi il me supporte, s'il vous plaît, boy de bisso. Maman Nabel. Parce qu'on est déjà en pleine émission. Explique-moi, c'est quoi au schiste? Maman Nabel, je crois. Et tu dois être clair pour carrière dans les étrangers. Excusez-moi. Il faut être clair pour carrière dans les étrangers. Public dans le monde, on a battu sur le talent. Expliquez-moi, c'est quoi au juste? Maman Nabel, on préférait qu'il y ait le bas. Je crois Thomas Ali, s'il vous plaît, comme l'homme de Dieu là, Limbisa papa. Moni ozo kende ozo répète trop vite. Biso total kambongote. Mais ça d'abord hein, maman Nabel, pardon s'il vous plaît. Total kamboité. Ozo très colérique. Même si bolam no ba osela yo, mozo silika toujours. Donc lingi kututo yo kabatu. Tema ki ozo ko silika. Na ebite balango obeta ngo na kanda boye. Na ebite place okene na kanda boye. Même équipe ngo yo yamba yo. Je crois même non, si permettre nga. Je crois même pas traîner en autres là, au monde dire que oh maintenant j'ai un problème parce que un footballeur a quoi judokaté mais tout ce que tu as de faire aux hommes quoi comme ça judoka mais évitez s'il vous plaît. Oui éviter son na longwe na ngopona ya ndeba yebisi na ke moi sanga ta malade ah ya ngondo zana okanda ça qui nous préoccuper na tiki des choses que makam non ça na tiki na rapide au sakanate mais na ba rouler chez ngba kanga na tu vas piter sa voiture d'accord na embangu tu m'entendais que ma femme est malade ce qu'on a le boy. En pleine émission, non, écoute-moi, en pleine émission, Zolé là. Mais n'expliquez-moi pourquoi Zolé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? N'expliquez-moi pourquoi Zolé. Pourquoi Yolingo Yokangati? Parce qu'il y a d'autres choses sur Yona Mosunagati. Mais tu as comme une émission, écoute un journaliste, écoute un manager à Fandia. Et puis, on a présenté qu'il y a un manager.
Ngam m'a présenté yo. Eh, papa. On a voir ni na manager. Au CP na ngote? Non, attendez, s'il vous plaît. Autant nous commence ça, on est au bim, ça a di banda. T'es na tout nous au CP, t'es au Pour les gens nous regardent. T'es non. Monsieur, bah téléspectateurs, bah t'as soir. Non. Peut-être bah juger un mal, bah le bah aïe na kanda. Oui. Écoutez, vous en ma bête parce que, monsieur, non, ça va langage, nous sommes bah vous en ma vie. Pourtant, on a yaki on a aidé que moi ça dans l'hôpital. Et j'entre ici, je vois que non, on est en pleine émission. Parce qu'on a banda ko italé ba makamusu ah ouais dans sens. Parce que tant au koti bateau. Tu expliques au likambo. Tu expliques moi ça zolé là. De deux tu me dis que non. Manager sur manager à l'appeler non. Yokato. C'est comme manager a passé bon ba pas. Pour passer dans bureau non. Bon ne ba puta na manager tu te éviter. Il y a le bas salo surprise. OK. Ya moi même awa. Annabelle, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là papa. S'il vous plaît. Beaucoup de choses Thomas Fabien. Comme c'est quelque chose où il faut et Yokana, tu préférais beaucoup de choses papa Fabien rapidement. Beaucoup de choses papa Fabien. Papa Fabien, beaucoup de choses. C'est un homme de Dieu, s'il vous plaît. Avant que ma contrat me soit là. Oh, c'est ok. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Oui, il est so quitte. Je crois que dans les provinces aux yeux un peu mon bang. J'ai son moi. Ok. Ok. En tout cas, ok. Merci beaucoup. Oui. Jésus-Christ. Évitez pas ce qu'il y a. Bon. Tout supporter. On a logué la moyenne nyonso. La moto supporter. Maman Nabel. Soki na bengi Thomas Fabien. Je comprends dans la tombe likolo makasi. Monsieur. Tu as marqué la réception à Bisso. Tu avais pris le temps. Il y a reçu na Bisso na Thomas Fabien. Tout on a qui est-ce que il faut les caca en émission ou accepter obi oya et ya pour sauter. Tout ça là à Likambo. C'est le pour ça ya mutu. C'est pour ça que tout ce qu'on a bureau, tout de suite dans le bureau. Toi, Thomas Fabien a tourné plus de 10 fois. On dit oui. Oui, et ya. Papa Nangai. Papa Jogo. Et Laura Limakas, n'est pas banayo, tu es un homme. Mobala jesate, mobala zarama et quel que soit les babenga qui tout le monde aux autres. Oui, mba na voiture, d'abord limbisa biso. Papa, limbisa ngana pour na na temps likolo pour je m'entendais pas à écouter marambo na niveau na utilité. Oui, l'eau n'en il est l'eau, sous na kuti l'eau, sous donc ça m'a beaucoup énervé. En tout cas, je m'excuse, hein. Je m'excuse par rapport à genre comportement on a affiché pour Michel on a place dans la peau. Il l'eau comme moi va expliquer autre chose aux autres kuita maram sous donc il n'a évité sur quel genre de makambo va planifier n'a évité donc il n'a montré un peu bizarre. De deux ans kuita moi c'est dans avant désolé là. En plus en pleine émission dans l'Imbissanga. D'accord. L'Imbissanga vraiment. Ok. Merci beaucoup papa. Merci. To limbisio biso zaka wana pona ko limbisa. Je crois que yano awa iza bisote. Ko yano awa mutasali ki oya awa izali mwasi nayo. Biso batute. Mutafansi biso nyonso. Na yo na soi-disant manager. Mabongisi yango malamu. Ils ont tassali yango, izali madame. Sois calme. Maintenant, c'est soi-disant manager. Oui. Annabelle, quel problème il y a ça? Expliquez-moi non. Tu veux de tout ma carrière ou comment? D'abord, c'était manager. Alors, c'est soi-disant manager. Monsieur, il faut dire respect. Il faut dire respect, monsieur. Nationéoté. Ton ami, hein? Nationéoté. Tu me connais même pas. Si tu me connais,
peut-être au talanga quand on a bêta balle peut-être en sens soit on a peut-être non bêta balle. Alors je ne connais pas. Je parle soit disant. Est-ce que tu as quand même bengi? On va dire bêtise au mimanga. Hôpital yango. Hôpital yango. Parce que pour bao baza ba innocent. On va dire bêtise. Na ya apo mutando manquer un respect. Attends. Ngam bengi. Nakoki oloba on a ndako te. Pour na yebi réaction te. Parce que loko nini oyo ko oloba na ndako te en oyo memanga a batu nyoso ba yo kamara mobiso to so langa na yo. Na ya ki liboso ba sai na nzambe parce que po bangonde ba pesa la solution na ba via mutu nyoso. Mais bi ke na zamabe parce que po tenza mulai on a bombi. Mais qu'est-ce qui empêche que non on me maye na ndako? Papa, déjà ça a commis, au lieu de condamner moi si, ce n'est plus encore l'État condamné. Donc je crois à s'exprimer Kaka Loba, parce que tout ça, c'est un choix. Maman Annabelle. Non, bon belote. Pour baba sena nzambe. Ngande mnase na pusa. Ya Loba o ezakati na ngai. La mise question moni. Azaki patron na côté na banda ko sala. Le patron na ebisa ko ke apesi biso mbongo pona mambo ya libala nde napesaka eferpa eza ye mais beaucoup plus natambola banzela mabe te natambola banzela mabe te na vie nanga mobimba mobali oyo na oloba ya liboso oyo abimiseli nga mbongo oyo famille ya pauvre ezangaki esika ezwi esika mpo na ngai eza ye oyo moto honore ngai mais de fiske nakoki okosa conscience na ngai te conscience na ngai moko Nzambe apesa ngai kimia na kimia te. Banana vi na ngai na banda kosala epana nazalaki travailler na ndo ovanda na ndako na ye alaka ngai oyo akolaka ngai nyonso na vie atikala osala moti akoma akobima na ngai akoma akobima na ngai Annabelle, ça m'agace. En fait, akoma akobima na ngai na ndenge asima na liboso te. Pardon? Annabelle, on est ensemble au tikala koyib sanga mambuti. Au tikala koyib sanga mambuti que non au travail et pas un monsieur oyo. Ou nga manquer un respect à na miso batnyos tout. Et c'est maintenant que tu essaies de me dire que non, pourquoi non, n'a travaillé pas naïe. Et dites-moi clairement, comprends-tu que Bobima. Annabelle. Attends, c'est ça le problème. Na boyaki koloba na ndako po na yebite. Na koki okosa conscience na ngate. Dès yango moni na ekiliboso basali na nzambe. Bango bapesa solution parce que pour ngai moko ya kozwa temps ya ovandisa yo ya betelo lisolo na kokate osalinga eloko tosalinga mabete. C'est pour cela yango na ye na liboso tata oyo nazaka na pose loko moko nga na osenga a expliquer ngai na salaki pa na ye na vandaki na ndenga mabe to
nini oyo eleki asali na ngai nini nazosufrir na ndako na ngai moko basemeki bafinga bato ya libanda bafinga ka mpona kozanga kobota yango na ye natuna mpo na yo osanga mabe te mpo yo moto olongoli nga na fulu olokoti nga na fulu opesi nga ta kiti ya ovanda nde navandisa kimia na ngai na esprit na ngai me conscience na ngai elobela nga kaka yango na ye nasa makolo na ye papa naza posa na yeba osali nini na vi na ngai mpo nazanga mwana elobelanga baproblème te et c'est de ma femme que olobela bongo wa olobeli na tongo na oloba te qu'est-ce que tu fais attends si je comprends bien donc problème na oyo ya obota moto alati yango nde ya motu donc ndenge obota te ça fait 15 ans donc motu aza problème wana eza ye yo ntango obetaka bale sokokanga oteka libuma mwasi no kolatisa ngai joue soko okotaka bikota koto ozwa libuma mwasi no oteka olatisa ngai soki bozoluka mbongo boye na sunga bino mais ezobima na kusu mais libota na bino attendez ezobima na monoko nete oyebima na monoko na nga banganga nzambe naza nga natangisa ye bacolaborateur tosala bafe nzoka te basali ya nzambe papa nayebi te boza banganga nzambe bozala na tout droit nayebi te bazolanda mpo bazwa bozwi na ngai bien bazoluka nini Monsieur Freddy. nazwa bozwi na yo mpo ete nango S'il vous plaît, papa. Merci. Monsieur Freddy. Monsieur Freddy. Vous croyez que lorsque vous soit ton et malobozo loba, est-ce que cette femme a tiki batunio soya Kinshasa a prêté cas sur you? Car you ne mutuka nde mutuza homme d'affaires na Kinshasa. Car you mutusala ba voyage car you mutuza mituka c'est de n'importe quoi. Ils ont ça na bato. Ils ont mutu musute. Et puis combien on a ça nango? Parce que excusez-moi. Mutu na ça na bato. Lorsque zoloba que non, ben ba zombo on va zombo par rapport à quoi? Et puis est-ce que vous croyez que cette dame a kosa la cabale moko pona yo? Ayo bisabilo ko na miso mobile na ye. Obi combien de bateaux au lieu de fois ça va créer des problèmes même dans foyer na ye? Papa. Papa. Comment biso naeba ikibosa ba homme d'affaires. Naeba ikibosa ba salaire. Oui, siko ndeto lo boli siko biso za kabongo. Siko po bosalinga eloko moko bosalinga complot boko esanga na libulu po na somona yango. Bon ça na za. Tango zanga nzambe memanga na voya lusambo. Nayebi te mtata nzambe bobondelaki alakisi bino tato mutakanga kobota na ye. Oui, c'est vrai na koloba po na kuwanga na te. Na fanda na ye na bimane lokola mwasi na mobali. Mais nayebi makambo ya kobota na ye te. Pas possible. Naza clair nango. Ah bon? Oui, na bimana ye po lobby déjà. Enfin. Nayebi makambo mususu te. Omelo kwa mwasi mbalo na voix nini? Voix na kolobela nayebi yango to ya solo bawana. Voix ni na bimana ye. Voix ni yo solo kanga na bimana. Boza banganga nzambe bote ya mwasi na mobali. Et bon pourquoi pas tant ou yaki pourquoi pour ça on te le toko tsambani po kama kamabo. C'est là la besoin. Ozanga na nzambe na zopeso otosi. Nzela oleki na bomwana. Ezaka discours te na bato. Ezaka te ya conseil. O yo pesaka na conscience na yo na muto boza ba collaborateur na yo. Salite ya ndako na yo muto kobomba mwanza yo. Mais mwana mwanso exposer nga. Ezaki il faut to solo là. Mais combien de fois l'okyo? Ya to benga ngai ke lokola makambu na ye. OK. Naza na posa na yo to kutana. Donc moi si nanga ayo exposé. Oui. Donc yo ne mutu responsable ya kobota ya mwasi nanga. Na yebi makambu wana te. Tu l'as dit, on l'a dit exposé. Ata ko exposer nga la papel. Exposé par rapport à quoi? Nga la homme d'affaires. Oui, le cas le passé c'est déjà passé. Oui, aux gens bah soit des fois. Omoni monsieur Freddy. Omota na omona yo. Ça dit obabaka ça dit ça moto. Limisanga pardonnage, je suis un homme de Dieu, pardon vraiment. Ça moto. Non mon ngo vraiment té. Limisa papa la kate. Oyebi oto salaka bozaba nganzambe. Na salelaka ngolo lenge moni muto azolula mbongo. Mwana mwasi wana zala ba ajouter. Wana na yebaka te un jour akobala monsieur. Et les cas c'est déjà passé. Parce que c'est là où on a regardé. On a voyagé na ye qui ça. Na pas moi mi babiloko na nge matina zo sala ba père minene na ba minene na mboko.
Donc si je comprends bien, tu as utilisé ma femme. Non. Donc yo utilisé moi si nangai. Na ba propre affaire na yo pour faire on est matin. Papa, kuno zolo banga na zati. Nga utilisé moi si nous loko. 15 ans passés, denga bana nga soutenir libala na bino. Na lobite que na soutenir libala bino na la cause. Ya kobota na ye. Nga na sawana te. Na gaisa ku ba collaborateur nzo te banga na nzambe. Papa na ko sena sepe na ngote. Na sepe na ngoyo ko salite. Boye ko exploser ngai. Bo sambu isanga na batu baye, bo sambu isanga ngai. Na sepe na ngote, bo limbisa boza banga na nzambe. Bo limbisa papa, pardon papa. Merci. Est-ce que na ko yolo ba? Papa no ba, mais nazana kanda. Nazana kanda, lobi dans la kanda te. Banga na nzambe na ko sibina. Na yebi ki ofoza na kanda. Parce que mutu nyonso soki basui ata na musapina ya lokolo. Esengeli mutema pe yo kapasi. C'est normal. Nana lo baboy. Mondenge to me malikambo yo papa kuna kanda na siliki bokosinga papa kotoyo mwasi nanga boy toko tikala ko trouver solution ata moko te na makambo. Papa Freddy na nga tuna o question moko. Intérêt no ezaki ni ntango sungaki bandeko na libala. Merci papa. Parce que na yoki olobi osungaki bango opesaki faire part mais na libala oyakite. Bon. Papa. Excusez. Non, attendez. Quelque chose et l'homme ose sapenga. Moi ton bolo ba ka sunga qu'est-ce qu'on se bobi sanga irresponsable. T'es osa irresponsable. Non. Faire part na ye. Je n'entendais pas que c'était lui. Ezana lise. Nga na ye dans la cadre ya famille. Ndeko nanga. Ezana lise se moko elobaka musafi moko esokolaka elongite. Okoyi kozala otondi na mbongo mais ata na 1000 francs moko mobolo moko pe akoki kopesa yo ekoki pe kosomba ta papier mouchoir we kosunga pe batu na ndako mobimba ndeko nanga na kosenga okimia toyoka papa oyo lela pendant tant des années peut-être lelo ekoki pe kozala moko ya chemin pe ya solution ya likambo. Mais ekosalema na kimia ceux qui oké nango na kosilika to ko fongola support mabe lisusu erenye lisu na kati ya foyer. Papa Fofana ceux qui Fofana na place na place ngaku naza musika kutu na place na yo naza na mozindo kutu koleka na place yoza yango monti bozolo bana vandi na kimia na otala bino papa na biso. Vous avez passé un piège. Il fallait ça les mabongo. Flou. Oyebi poani. Oyebi poani to sali bongo. C'est à cause ya esprit ozo habité kati na biso. Esprit supérieur za na facilité ko dissimuler nyonso oyo muta osala. Apa nanga. Tozana bosenga ne fiske na yebi ko sepeli na bomengo na yo ozanako lolenge pe ozweli yango etali biso te toyeba na kati biso problème na biso ezali o ndeko na biso ya mwasi aye koluka biso alingi ayeba pourquoi ozo obandai ko boya ko yambai parce que biso déjà au moins na part na biso je crois toki ko yeba raison wana. Mais yé moko alingi pe ayeba ceux qui oboyi ko yebisa ye comme ça biso moko toki ko expliquer na misu na yo. Malobeze pa na yo papa na. Ngai na zana tante ya fanda. Père et le kinga ebe. Azali collaborateur ça va pas ngai. Azonga na mabete vike babuzoba one mikeza vie leka tukabona ya bali ya koma moche faire part pesa ka wana bala nte bazaki confiance na bando komela na ko benga pandi na ba 30 ans mboko yo mboko recevoir appel na iti nsomo na utilité au bien comment message ça valable na comprendre ataka na concept j'ai besoin de toi Ozo Kurubakaka, Kokomaka, j'ai besoin de toi. Mais si on a comment on est dans ce balikambo qui l'a ngati.
nanomona ngo lokola kaka aza na bosenga o libérer biloko ne oyo kanga olibere lo ni papa biloko ne oyo kanga nayebi te nabotola elamba nzungwe sanye nayebi te oyebi malamu nayebi te papa boza banganga nzambe nayebi eloko nga na botola heureusement obengi biso banganga nzambe oui na bobomaki na kasi ba homme d'affaires na nzoka te boza banganga nzambe mpona yebisa bino bongo nayebi eloko nga na botola papa Freddy esala o ndenge ntango ozoka ndeko alobi ke ça fait plus de 15 ans aobota te esala o ndenge nge ezosala nga mpasi te nazomona nde soni humiliation na ngai baye kohumilie ngai likambo moko nga nayebi na mutuna makolo te bafondele ngai yango mpe baye babimisi bino ba homme d'affaires zoka te banganga nzambe baba bikende naza boye naza prêt tokenda bino na justice que malade problème na yo boma na madame na ye nazwi bino sunga biso nabia yo kosamba nango kokoka sunga biso papa Fred nga na kobimisa mbongo nasali lo lettre transfert okebeta na bekipe miliono oyo omonaka sika oyebi motu oyo fai na ye te kuna madame aza pene no koyebi so heureusement ekoma te papa Fred kuna madame aza na gauche na yo akoexplike yo ngai c'est pour cela yango aluki yo papa nakootya bakasho na minute nazwi telefone awa na bengi bayokango wana place tozawa na miso banganga ndeko nanga qu'est-ce qui manque au benganga na ndako tosola makambo na ndako eza makambo eza spirituel papa nanga papa fanfan yango kombo na wa papa oui pasteur ya kombo nanga excusez-moi pour na monter akokaki koyebisa o te parce que ezaki plus fort que ye eza makambo eza spirituel eza makambo eza spirituel je crois soki oza na litoi ya molimo okoki kocomprendre baréponse ebele ezopesama wana baquestion ebele ezotunama mawa ya moninga soki omoni moto aza proche ne aoyokele mawa te seke ipeti avoir ke aza moko mpe ya participant ya mabe wana papa nanga bozwaki mpenza temps ya kosambela avant bobalana on a tout fait tosala nyonso oyo nga nayebi kaka non monsieur excusez-moi pasteur bapambolaki bino libala me bozwaki temps ya kosambela mpona libala parce que problème mwasi azosouffrir nango esalema avant bobalana même ye moko mpe aza consciente te malgré aza na bamo ya mike me aza consciente te ke cause eza yo wana oui par rapport à wana olingo oloba nini na comprendre te parce que oexpliquer nga ke non parce que zéro so un peu clair pourtant na échappé nga olobi nini naza clair ndeko nanga soki bozwaki temps ya kosambela mpona libala et non mpona mariage mpona kopambola libala olinga bocomprendre makambo parce que kosambela mpona libala c'est-à-dire nzambe fo alakisa bino chemin par où commencer kokanga nani nzela oyo eza ya mabe mungu na okota nzela oyo esengeli botambola mpo bozwa lipamboli or toyebi biso nyonso ke baboti lipamboli oyo ya motuya oyo bakoki kozala nango na vie ezali mwana komona mwana siko nzambe pe moto apesaka bana me boyaki epai ya nzambe te mpo apesa bino mwana botikaki ye bolobi te tokende ndenge tobandaki pasteur papa Freddy toloba toyo ozoyebisa bango bon nga naza ici namoni oza banganga nzambe ozoka soni ozalaki bato simple kaka ndenge osimbi mikro botelemi awa bazwi bino bakandi bino nyonso bokei prison mpo na nini nalobi boye kofanisa ngai na mwana mwasi oyo boye te mwa mwasi ozobengana na mwasi na ngai mwana abokwami na ndako na ngai oyebi nini soit disant ke soki kobota na ye seke bokangi ngai ndoki bino na molimo boza tata nzambe alakisi bino basaleli ya nzambe omoni ngai ndoki ngai nde nakangika ekobota na ye
nakopesa o exemple moko selo ndenge ozomonela ndeko ya mwasi moi lilala so esisi kobenda jus nango nyonso na kati baconsidera yango bongo lolenge ozoconsidere ndeko na biso ya mwasi. Bon, naboyi te paster otuna ye ozanganga nzambe bazeni combien sopa na bamibali ne soki na bala Papa Freddy. Vérité eza ye ngai te. Papa Freddy, tout kuna nyonso c'était des échappatoire. Je crois toyoki ninga lobi mibali ka mibale. Eliboso eza yo mais na voix ya mabe mibale ya mobile na ye oya lobi. Mais na voix ya wana yo tu as fait ça beaucoup. So mon a gardé ki kamwana tsaye ko lukabiso c'est-à-dire na besoin. Il y a question à tout niyo. Il y a un simple comme bon janga tout non na miso batu nyonso na miso mobile na ye. Eloko nini yo osala eta mona yo kobima na voix na ye ya sima pour lui expliquer ba conséquences pour que akomi boy. Papa bozala na nzambe okota na molimo na mwe osala soki bolandi dossier to koma na bino musika. Mais monsieur Freddy, mais monsieur Freddy osimba ngabo ete monsieur. Mais monsieur Freddy, monsieur Freddy, papa, monsieur Freddy, comme na kanda, il faut la poursuivre mission la justice. Poursuivre la justice pourquoi? Mais yo bike non. Biso ngai na kimia, to nga biloko na te. Papa, oyebi ngai yo ko bimate, yo ko ka bale na hote. Oyebi mutu atemi boso na yo. Tazo sakana na nga zo mona nga mutu pa mais nazo respecto ka boto na miso bata. Papa, ozana mbongo ndenge soki bazana besoin mbongo basala na pesa bango mbongo ba ke l'hôpital. Mais c'est Freddy tozana besoin. Ke obozo luka boyeba na yebi eloko te pa na. OK. Bozaba nganga nzambe, bobondela nzambe, ala kisabino oyo bino bomoni ngai na tchepa na ye. Oyo binga na tchepa pa na ye. Attends, je kana okasi. Papa Freddy. Nganga nzambe na yo. Obi poani tozo tuno makambo. Na yebi yango te bino ndebo. Tozo boya ba procédure otoko koantame et compliqué au vie. Vie na ngai compliqué na ni. Nazana nyonso oyo. Ozoyeba quand même ozoyeba quand même deuxième fois tant on sala ki acte na ndeko ya mwasi. Ozoyeba quand même makambo salema. Excusez, pardon. Ndeko na vanda papa. Eza makambo ezo senga fo ozala kimia ozala ya kovanda. Place wana makambo nyonso nde bata. Parce que ata ndenge zoloba. Nga moko kati na nga ezo yebisanga ki eza na mambo ebele oyo obalusa biso na secte. Ozaba nzambe. Ilo na pesa na tami. Na kisala. Soki simbongo bazwa. C'est pas question mbongo. Merci papa botika na mara. Ame biso totika na tosala o esengeli. Bosalo bino ça. Mais soki problème mbongo ba benga l'hôpital na usala même si enda okende ba ke nous faire soigner. Donc on a na sala ki na. Merci messieurs, faire attention. Voilà. Tikai. Ce n'est pas un problème. Tiga kindi. Muto a un problème. Soki ozo luka video za la mukuste na zoloba. Papa na ko démontrer. Non. S'il vous plaît. Mais c'est Freddy. Non. OK. Mais c'est comme ça un criminel. Non. Un criminel, Ça va. Mais c'est Papa. N'importe quoi. Papa. Monsieur. Papa. Mais c'est un criminel qui peut se vendre dans ta plateau. Fanda. S'il vous plaît. Ça me trompe pas? S'il vous plaît, Fanda. S'il vous plaît. Kolandeti, Fanda. Naibité, l'homme de Dieu. Papa Eric. Oui. Je crois qu'on a KO. Papa na biso fanfan aza trop colérique. Trop colérique. Parce que s'il vous plaît.
eza moko ya ba faiblesse on a place na ngana eza moko ya ba faiblesse au diable azo profitaka trop katina omoni na état boza nango papa enfin osala nyonso esala boye pozwa mwana eza bilakeli mabe te me eza makambo oyo esalema yango omoni ekanga bino tirelo boko kobima mwana kanda kosilikela mwana mwasi oyo ça n'apporte rien eza makambo esalemaki ntango azalaki na age ya bolenge age oyo azalaki na incapacité ya kozwa décision ya bomoto ya vie azalaki mpe influence na oyo baprésentaki ye liboso nde ekoze makambo nyonso defa ntango olalaka eza na bandoto moko defa olotaka papa fa papa na on comprend les temps en je crois autour papa Fafa il se comprend déjà il y a d'autres choses tu vois comment traiter en haut mais et là ma cas c'est ça qui il faut que nous avons une mais parce que la personne a celle acte on a envie bon sur la koufaye sur ça koufa depuis quand kobo ya pe moi sinote bolukelo nyanzambe et salemaka avant bino bobala Annabelle, est-ce que tu sais que je t'aime? Ok, merci beaucoup. Papa je crois qu'il y a l'homme de dialogue. Je crois bah ndeko bo landi makambo s'est passé awa bato bokomela biso que non papa il fallait pas ici la boy parce que le camone comme le c'est comme lui je crois au comprendre état bat bazala ngo ya obake et si la ki ndenge nini il fallait que suite kao suite ata bino moko kao de suite bino moko kao ne bobake non et si la ki mabe amamba boy mutana ko zwa mwasi ya bato non non bala kité na voix simana ninga mabe a fosa ke mbongo au comprendre ça c'est un temps ya koluka comment d'abord moins de temps ya mobile ninga c'est bota la perte ninga zali bota la mwasi bota la personne a dimi en tout cas eza comme moko to ba ninga traiter na ninga kimi parce que toi ba ça na nzambe so les alika mwasi to na mbaba ba ke no ba papa to la bolanda biso de là to la bango plutôt peut cette suite je bala ba pasteur na bango bolanda bango ke pas pasteur na bango moi ça c'est juste eba et loko nini lomo ya sala na nzoto na mais c'est que bango te mais gloire soit en dire comme Thomas et là Thomas bike pour la deuxième fois avec quelque chose au sala qui cola nani et moi d'autres choses de spiritualité to bango boité te ba comment ya ko sala ngo tikete nzama lola apambola biso. Oh mon Dieu, ma famille dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des œufs de marais. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, on ne connaissait pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salé et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. 1 million. baluka yo na ba jeune prière
kutana na